Et comme ça, la gars passe ligne pour ngoteng la gars mutu nga na yebi gaza en quarantaine. Azali awato asa parce que na oui va singa gaza en quarantaine et puis oui et puis il paraîtrait que azali positif. Azali en quarantaine apparemment ça positif. Yango ba tester azali positif. Yango zo mona ke azolinga ochaba ba makelele to ba cha suka. Na yebi ke batebele balobaka Veka nde ayibi mbongo ya so de monto esalaka biso passe. Veka leka la top Congo aloba bakoki ko qualifier nga na makambo nyonso mais na kimoyibi te. Lelo to kosenga na bandeko banso basenga veka pardon parce que bango balobaki mwa makambo ebele. Oh veka batu basenga veka pardon parce que balobaki ke veka nda yibi mbongo ya so de monto. Mais son nani coronavirus n'est ce qui me rend. Est-ce que la vérité est pas non c'est blanc là. Kasi yango tozolo baboyo. Ba peuple kinois na batu nyonso basenga veka pardon. Non, il faut basenga pardon parce que ba charge ki na makambo bango moko ba yeba kiti. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Rachoula Caramel, je suis là encore pour vous parler de l'actualité. L'actualité du moment, tu as dit que les alliés basés au centre dans ma Italie, au coronavirus, Covid-19, dans le RDC. Donc, vous faites les belé. Alors, actualité, Mboka, politiquement, et donc, on a mis batu mingi bapesi mi super mabando na bango kaka na maitali bongo coronavirus kasi tolobi coronavirus ezali na kata moka mingi tosoli na ba maman tokoti na banzela tokoti na ba wenze tosoli na batu mosusu na ba médecin lelo tobi tosoli pe na ba parti na ba membre ya ba parti politique. Alors on a ba membre ya ba parti politique to penser na maître Basile Poyo Olo azali bongo membre P4 ya UNC Tokiti bongo poto solo na ye de Maweja, merci d'être toujours là. Merci na bande kolo surtout bozora libaku so frère botinga so ba message pour pesi biso ba félicitations à mosala to sala libino mais to kosenga na bino ndenge bokolanda ka biso ozala pe malamu otuni la rabatu mususu balanda rappeli susu bosenga bango ba s'abonner lokola bino bo s'abonner na chaîne na biso la chaîne de référence Kouly Media Télévision. Merci à maman Françoise Vita, bonne guérison à toi maman. Merci à Babi Ombre Lilingi le King, merci à toi papa Thierry Vita. Merci à papa Fiston Vita, merci à maman Tina Mwanga depuis Allemagne, balobi confinement de Makambu. Sauf que les alliés vraiment pour bien na biso moko pour battre manda pour faire pour la kosunga pe pour battre la bongo bon ina bino. C'est parti maître Basile Poyo, déjà bonjour à toi. Bonjour madame la journaliste. Maître et plutôt se protéger, bon moi maître Basile à se protéger déjà bien pour la coquille ma bongo coronavirus parce que et quand on peut éviter nani azali lango pe nani asi azali atteint. Mais maître Basile Poyo au batali nzoto malamu batu bakufi déjà na mboka 4 personnes batu bazali atteint balobi bazali 51 personnes. Alors mingi balobi bazali ba membre du gouvernement de bazali atteint et puis ba membre du gouvernement nde ba yeli biso maladie ya coronavirus awana mboka. Merci. Lelo tozi maloba na bali habitualité parce que tozalaka mingi na habitude ya loba na siège na biso ya Union pour la Nation Congolaise oyo ezali na enseignement. Mais lelo omoni que confinement oblige toyebi kosala émission kuna te parce qu'il faut se conformer à la décision ya mokonzi ya mboka na décision ya bakonzi ya parti basengaki ete ba makambo nyonso parti ezala suspense en attendant la décision de M. Bima. Mais tellement biso tolingaka mingi koya na matière ndenge tolobaka et puis ko informer pe bandeko mususu o basolanda biso yango toye ou tozali awa po tolobela makambo ezoleka na mboka et puis batu ba se fixer na ba question minene o etali mboka. Na ko remercier mon konza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba décision o yazu para ko batela bana mboka. Comme biso tozali batu ya Union pour la Nation Congolaise, fils légitime, la bouche autorisée,
Vital Kamerhe président na biso ya Union pour la nation congolaise azali na ye malamu. Santé za malamu, maman Midape, santé za malamu. Porte-parole na biso pe ya parti Dr Seleyemba, santé za malamu, bakonzi banso ya parti santé ezali nango malamu. Par le sénateur on a bino moko za atteint. Biso tozana sénateur moko, sénateur tozala kara INC azana sénateur moko, azali pe awa, azali atete. Donc na INC ata moto moko nanu na minute oyo tozo information te geno azali ate na corona virus. Membre moko ya INC libanda mboka kufi. Bon wana azali membre na biso azali na Belgique kuna nde maladi wana ekangaki ye akufaki eza ya solo toza ko souhaiter mes condoléances na famille na ye mobimba et puis na libota na ye INC et perdre mon tomoko azalaki na Belgique maladi wana ekangaki pe akufaki mais azali awa na RDC. Je suis membre du cabinet ya ministre ya affaires foncières l'excellence Molendo Sakombi. Il se comporte azana ye malamu azali atteinte là naza kolobela yo lokola nanu membre ya cabinet na ye et puis molobeli pe ya parti Molendo Sakombi excellence azana ye malamu aza atete mosala ezali kosalama et puis il est cité parmi les meilleurs ministres ya gouvernement Ilonga Ilonkamba. En tout cas bandeko baladi boki wana maître Basile azali malgré azali moko ya ba membre na kati ya cabinet ya ministre ya affaires foncières Molendo Sakombi et moko ya ba cadre ya UNC a démenti alobi Molendo Sakombi azali bel et bien en bonne santé azali atteint na coronavirus te bato batika kotambusa biloba loba pe maetali bongo lokuta pona tina ya kombo ya honorable Molendo Sakombi. Maître Basile Paul kasi balobi ba membre ya gouvernement ebele nde bayeli biso maladie ya coronavirus. Ben ce que balobi ba membre ebele ya gouvernement nde bayeli biso maladie. Mais bato yo bazali na kati ya quarantaine et puis bato pe bakufi ba membre ya gouvernement est-ce que yoki ministre balobi ke ministre Songolo azali na coronavirus. Mais bandeko oyo bazali vraiment na malade ebele ezali ba membre ya gouvernement te ezali ba membre pe ba ndeko na biso bazalaki na poto nde tango baye awa ebele nde bazalaki atteint na yango basengaki na biso to se protéger to tambola mitambola tambola te parce que malade wana eza na mboka na biso ezali pe awa na ville ya Kinshasa to se protéger par rapport ya yango. Mais oh lobi ke ba membre ya gouvernement de baye na yango là je ne peux pas confirmer cette question. Il faut botunango Jolino Makelele parce que yenda zali porte-parole ya gouvernement ayebi ministre ni naza tête ministre ni naza tête mais en général nayebi que non maladi wana wuti na poto ezali awa batunde bayaki na yango nde par rapport ya mutuna na yo. En parlant des ministres, Jolino Makelele azali ministre ya communication média puis porte-parole du gouvernement. Bato balobi bazali ko accuser ye balobi ministre Jolino Makelele asaka penda mosala na malamu te ndenge longo banité bato mususu bakoloba la place bazongi tata mende communication penda ya makasi pona kokimisa baimboka na mayokali bongo bokono ya coronavirus ezali vraiment kokoma na matoi ya population te pour population lelo ezalaki tantôt plutôt et puis ndenge ya ba population komi batela penza eyaye koza malamu penza te communication ezali communication pendant pour la population et puis le rôle devoir il y a mon amboka Jolino Makelele na ko informer le ce ko éviter excellence Jolino Makelele asangisaki bandeko banso oyo bazali na ba chaîne na bango asolaki na bango asengaki keno média nyonso oyo ezali ko vrai na Kinshasa et puis epesaka pe information na mboka mobimba ba réserver ba minute atami baleto misatu po balobela bokono oyo ya coronavirus ezali na mboka na biso. Mais tango zoloba ke non information zo ke ntena ko informer que lobby excellence Jolino Makelele azalaki na Changu précisément na Njili abanda ko tambola na bandeko mususu ko kende ko sensibilisaka bandeko pona ko yebisa bango ete malade ezali il faut bomi batela bon respecter ba conditions oyo OMS na gouvernement APC. Il est sur terrain, il est en train de travailler. À moins que ça en a mis sous thé. Ce qui peut l'andi, c'est Nabiso to ba radio oyo sala awa. Okoyoka message ezoleka à tout moment bazoloba ete bo se protéger azala ki na terrain. Lobby
à sensibiliser bateau et puis à osa musala. Mutuna mususu olobi bateau va réclamer retour ya Mende na place ya Jolino Makelele mais ko sala biso pasi. Tango Makelele azala tango Jolina ni Mende azalaki. Ba chaîne boni bakangaki yango. Wana za mutuna ya bateau wana mais tango Jolina azali akangi déjà ba chaîne boni de mais lelo Mende bapesaka ekombo ya chaku national parce que a message saka biso na lokuta bien ngo biso tozali komituna tozali ko sepela na lokuta tozali ko sepela na vérité lelo oyo vérité zolobama batifa ba bandeni ya kosala distinguo entre ministre de communication na porte-parole ya gouvernement. On est porte-parole ya gouvernement lorsque le gouvernement est sangani et si la décision songolo pour les cambos songolo pour n'avoir point songolo ne va pas si porte-parole à porter yango et pour battre mususu. Donc tant au gouvernement na biso e kota ka ba réunion chaque vendredi musala na ye wana yango ya porte-parole bon mususu c'est ça zela na bisayo wana musala ya porte-parole pas so sala ngo malamu baso pesa compte rendu ya réunion ya ministre ya ba ministre ndenge ba kotaki apesi yango ayebisi bango non tolobelaki makambo tel musana ya porte-parole yangwana dede toye na stade ya ministre ya communication et médias nde yango tokotuna bino ndenge ya bosolo bakosala mosala malamu te bolingaki abanda kokanga ba radio abanda kokanga ba chaîne ya télévision ndenge Mende bandaki kosala mpo bolobaki no azosala mosala malamu est-ce que depuis azali osioki bakangi ba chaîne nini awa nakopesa bino exemple tango chaîne ya Jean-Pierre Mbemba ezikaki po moto liboso akitaki kuna po ayeba nini ekomelaki nini esalaki boye ezalaki ye mais aza wana mpona kosala mosala botika koconfondre Mende banda kosala kimila biloko wana tanto azokende boyo tanto azolobela lokuta tanto azomema biso epuis Mende azwaka sanction mpona nini parce que lokuta elekaki lelo yo population na biso azoboya vérité alingi kaka lokuta mais na gouvernement ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou na pouvoir na biso toye toza na procès ya lokuta te tozoloba nde vérité et puis oza na tante ya kende koloba makambo kaka oloba osepelisa bato bamona oko olobi te bato banda kolela ebele na époque ya Mende nde banda kokanga bajournaliste na époque ya Mende nde bachaîne banda kokangama na époque ya Mende nde babanda kokata biso bainternet bamakambo ebelebele bolingi tosala susu biloko wana mpo bolobaki no Makelele osala mosala malamu maître simbaki place moko lobi Makelele akendeki na changu ake kosensibiliser bato mpona kokima mboko na corona mais bato balobi ake na banderole moko boaki abambi na mire esi population alobi yo Tshisekedi asilisi corona tout ça et tout akokosa bato te ngai namonaki yango bato oyo asangisaki wana ezali ba chef du quartier omoni na mboka na biso bato bayebaka te rôle ya chef du quartier eza nini na ba chef de rue bango nde bazali pembeni mingi na bato il faut bango bazwa bainformation mpo bakomisa yango mpo bato baza na bango pembeni bino toza comprendre te mais mokonzi ya mboka aza wana mpona azali d'abord le premier citoyen il est là pour protéger tous les Congolais et précisément bacongolais à Kinshasa soki batie kombo na ye na banderole ezaki dia lelo te mokonzi ya mboka nde alobi tosa makambo oyo ezoleka na mboka na biso tosa mpe mibeko toboyi bato batambola mitambola bosukola maboko à tout moment mpona koevite ke no bokono wana ekanga yo et puis soki oza mpe eloko akosala te ofandi na ndako mpona komibatela mais soki moto alobi bongo ekomi tida lelo na ndeni bato balobi parti politique INC babokaka yango tellement mingi eza yango makelele mwa mingi makelele dans le sens que non les gens bayebi INC ekoni ntango ya coronavirus oyo INC ezokoka na esu te c'est vrai que balobi ke non bato bazala na confinement bato bazala na kimia bafanda na bandako tout ça mais le rôle ya parti politique ezali mingi ndenge okolukanga lelo ngai oyo nazolobela INC position yango eza claire esengi na bato bamibatela surtout baoyo baza na Kinshasa bakino nyonso na bamembre ya INC nyonso message ezoleka na bagroupe ya parti nyonso oyo ya biso ya WhatsApp bato bamibatela malade ezali toza na posa te tosala matanga mpo eke moto songolo akufi na coronavirus awa na ville ya Kinshasa sensibilisation ezosalama lelo boye koluka ngai naza kopesa mpe information nazali moto ya INC e
ba communiquer ezotambola na niveau ya parti eloko mabe ça te INC so yo kana ko sensibiliser bato banso na ba membre nyonso ke ba mi protéger bokonezali et que to respecter mi be comme konzalobi et to bandenge nini ya kotale la maladie wana parce que tozana posa te bato bakufa to mi protéger to skola maboko to landa ba instruction ya ba minganga pe que maladie wana ezabiso bato ni sumo tuna mettre ba ko balobi Vital Kamerhe bayoka kaeni Vital Kamerhe koma le quoi vedette oka Vital Kamerhe asala ki boya kende ka pesi ba ngombe akende ka pesi ba mbisi asala ki boye boye na boye siko papa Vital Kamerhe na coronavirus kombo ezoloka na te na bolingi boyo kaena ndenge ni boso mwana ete na ba réunion nyonso o mokonza mboka wazo sala pona ko préparer ko planir makambo na ndenge ya malamu na mboka na biso awa ko pesa ta cadeau un désinfectant bolingi pesa cadeau désinfectant population mbazolo bangai te mais elle les hommes ça été bonne réponse na yo ba donc si bazon si mutu na balobi ayoki nani Martin Fayulu depuis les États-Unis alobeli mambo ba saute mouton pour na bana ba population za na kimia fond alloué pour na saute mouton ba stopper na ba kota ngona mambo tali bongo coronavirus siko ba tupa tuni yango mbongo wana oyo balobaka Vital Kamerhe azwaka mbongo wana soki 15 millions de dollars mbongo wana eza wapi est-ce que Vital Kamerhe est rôle parce que Vital Kamerhe est rôle quand le batté moi un mot pour te yoka ya les top comme mabe à la télévision mabe est rôle pendant Vital Kamerhe quand le batté mbongo wana pe ba soki mito wana biso na ngweza mais ekosala ngai pasi mingi mpo ozotengela mutu oyo ngai nayebi ki azala na quarantaine azali awa te azala parce que naoki bayosingaki azala na quarantaine et puis oui et puis il paraîtrait que azali azala na quarantaine apparemment aza positif yango bateste aza positif yango ozomona ke azolinga otya ba makelele mpo batya esusu ka oui il ne peut plus d'autorité information nde yango wana ke no aza en quarantaine apparemment aza testé positif yo mpo luka information wana omona yango eza vrai lelo ozolobela ngai ke no asali proposition bato mbongo est ce que nayebisi eke no mbongo aso de monton eza na maboko bato omoni so de mouton basi basomba déjà biloko nyonso eza déjà wana soki otali so de mouton ata moko eza ya retard misala ezokende na lombango lelo azopesa proposition bakata misala wana mbongo wana bapesa yango bato est ce que bayebisi bino ke non mbongo esangi mpona bapesa bato bazobela bokono mais président alobaki ke motu nyonso oyo azali atteint na bokono ya coronavirus gouvernement ezozo ya charge otuna bato bazali kuna na hôpital bazoza bakisi te baza pris en charge ya nini te pa mokonzi ya mboka te donc wana eza distraction et puis na suka bakoki koloba omoni misala na bango basalaki esilaki te omoni sikoyo non batika distraction mbongo ezali destiné mpona kosala so de mouton ezosalama so de mouton mpe ezo avance mokonzi ya mboka alobaki le 30 juin tokofete na yango bino bo ozomonaka misala ezotambola wana ezali distraction batika omema biso kote bazolinga omema biso wana ozali analyste politique population akolela makasi vie sociale ya malamu te biloko na zando emati politicien bokosala nini l'état osala nini eza te ke loko oza moto ayelise population azozela yo ayokata satisfaction ya maloba na yo azala ata encouragé aza solution piste de solution eza nini mpona olongola peuple congolais na pasi parce que confinement ekoboma bato ndenge mama moko alobi akokufa na nzala ke corona eboma ye omoni lelo oyo ntango mokonzi omoni mpona kozwa décision na mboka ezalaka pa eza petit problème te ezalaka vraiment il faut soki oli otondi te okozwa décision te mais mokonzi ya mboka atali alobi il faut azwa décision parce que lelo soki bacongolais bakomi kokufa ebele bakolobaki na mokonzi ya mboka asala eloko te donc le monde est méchant bazwi décision balobi tomibatela lelo oyo bato bazosoulever point mosusu mais soki bato bakoko kufa lelo oyo donc na poko bayebisi biso ke non bato bakufi 100 200 300 mais gouvernement ezali ezosala eloko te mais gouvernement asengi na biso ezali mpona ta moko moke makambo oyo ekosila na yango tomibatela bokoni ezali la comparaison n'est pas raison toza na mboka na biso république démocratique du Congo yango to de jour wana nde tokosenga na bandeko na biso et décision oyo bazwi ezali mpona koprotéger nde bacongolais
ezali mpona koprotege bango lelo kofala na nzala me soki ke omimi oke kokufa dépense ya nzala oyo nga kosala na oyo ya kokufa eza ebele tobungisi yo nano atake mutu epuis tobungisi so babaka mosusu donc eza décision ezali mpona ta moko moke toyeba moya ya korespecte mibeko mokonzi ya mboka azwi yango mpona kobatela nde bakongole bato bamona mabe te bato balobi coronavirus ezipa makambo ebele UNC UDPS kozalaki na mwa nungu sikoyo kini eyali to bozi kaka na corona UNC UDPS problème eza te toza na biso malamu toza na kati ya cash donc entre biso na UDPS problème eza te bongo cohésion bolingai bosala wana soki ndenge cohésion eza na yango eloko moko mabe eza te kuna bokomisa yango plateforme mais tokomisa te biso tokotisaka demande na UDPS kuna bawangani bali bokotisaka te ngai nazali molobeli ya nazama secrétaire général Augustin Kabouya bon awa mpo tosala émission na siège te mais prochainement nakolakisa accusé de réception ya secrétariat ya union pour la démocratie et le progrès social par rapport à lettre na biso tokotisaka mpona caché comme plateforme politique donc vas-y voyo ba population ko lando malamu na mayuti ko loba kasi ko loba pe makambo so etali pe de pes kuna obi boza na kimia entre bino vraiment ezali te mais kuna pe entre bango moi mbutu ezali balobi dédoublement bato ba côté mais la président ali na bango Jean-Marc Kaboun yo en tant que membre ya Katia Cash obi ko loba ni on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins tokosenga na bandeko na biso ya IDPS ba se tranquilliser biso tozosenga kaka ete bakonzi banso oyo bazali na gauche na baza na droite bafanda basolola batrouver solution parce que apparemment bato balobaki mingi ke parti ya IDPS eko mibale bao balobi eza dédoublement bao balobi ke soki ozali na décision finale nde ozwi mosala so oza na IDPS ozwi mosala te ezalama baproblème eza ebele comme ce sont des questions internes tokosenga na bango bazala bango nyonso esika moko bafanda basolola mpo batrouver solution ezali parti au pouvoir toza na posa te makambo ya ndaku ebanda kobima libanda ezosala biso malamu mingi te donc biso tokosenga kaka na bakonzi ya parti basanga na bango nyonso babengisa réunion basolola batrouver solution par rapport à barevendication ya bamilitant oyo bazali na kati ya parti tobetaki lisolo ya basote mouton mais toyinangaso yango moke nsima likambo basote mouton tokoki bainterpelaki nani mokonzi ya OPD tokoki bainterpelaki ye mbongo ezongaki na mosolo ya l'état mpa ya moto oyo bakangaki awa nani DG ya Rao Bank moto mosusu oyo ya mondele oyo basalaki mwa makambo elekaki mwana lelo oyo eza na procédure eza nini Veka lobaki, le temps est un juge incorruptible qui fait justice à tous. Le temps. Tango kaka, yango babengaka temps. Ezali juge oyo apesaka mutu raison na moment oyo tango ezoleka. Nayebi ke batebele balobaka Veka nde ayibi mbongo ya so de monto esalaka biso passe. Veka leka la top Congo aloba bakoki koqualifie nga na makambo nyonso mais na kimoyibi te. Lelo tokosenga na bandeko banso basenga Veka pardon parce que bango balobaki mwa makambo ebele. Oh Veka bato basenga Veka pardon parce que balobaki ke Veka na yibi mbongo so de montant. Mais so nani coronavirus ne ziki makambo est-ce que la vérité evangile non cibla na lika kasi yango tozoloba boyo ba peuple kinois na bato nyonso basenga Veka pardon non il faut basenga pardon parce que ba chargeaki ye na makambo bango moko bayebaki te lelo likambo eza na justice ministre ya justice na ba procureur baso baosala mosala de façon que non vérité ebana mais parmi bato bazali interpellé jusque là mosala ezosalama na yango mais dossier ezali na kati ya justice mosala ezosalama bato bazwaki mbongo neti DG ya Safricas asengaka asala so de mouton te ya Safricas asengaka asala so de mouton na Pongabi est-ce que na Pongabi so de mouton ezalaka basengaka basala azwaka mpe mbongo asala so de mouton na IPN est-ce que ezali na IPN donc bato bango moko bazokozwa baréponse na baquestion Maître Basile, ce qui n'a pas eu malamu olingo lobake mbongo o balobaka 15 millions Vital Kamenge nda liaka
ils ont nango yete ils ont des DG à office de route ils ont nango nde makambo to ba te na lobi boyo makambo te na lobi bakanga mutu te mais mutu nyonso na moment oyo mutu alobaka maloba aza kozwa réponse na makambo na yo alobaka oyo alobaka reveka azwaka mbongo ya so de mouton lelo oyo noir sur blanc baza koprouve yango ke non ye azali innocent mais mutu oyo mpe afingaka ye oyo alobaka mabe mpo toza bachrétien balobi soki osali moto mabe il faut kende kotubela okende kosenga mpe pardon bango wana mokolo tosalaka descente na mokonzi ya mboka eza na bato bazalaka mal intentionné balobaka mabe ya VK VK azalaka na ye moyibi te VK c'est un bon gestionnaire alors bato banso bazwi baréponse na bango et que mbongo oyo ezalaka destiné mpona so de mouton VK atikala komona yango te atikala mpe kosimba yango te bato basimbaka yango bango wana justice ezali kosana occupé na bango donc bao bafingaka VK basenga ye pardon bao mpe balobaka ke non ye nde ayibaka mbongo ya so de mouton eza mpe ye te basenga ye pardon parce que vérité eyebani na yango ke mwana matu aza maboko pembe makambo wana ayebi yango te. En tout cas, en parlant d'interpellation, tout le basique interpellation oyo basalaki ba ministre totali olilunga totali oyo azaki mais nani Roger Tingi totali bato belé en fait pour une population la minute oyo ba arrestation pardon la minute oyo bato population ko comprendre mais nyonso ekundami kana mamba te to bayo misabino ke tango toyaka na pouvoir Vital Kamerhe alobaka gouvernement na biso to pouvoir na biso kozala esclave ya peuple bato bandimaka yango te soko ndimi ozala ministre ozala conseiller ministre ozala nani il faut ozala nde esclave ya peuple ntango tokomaka tokomprenaka ke dossier ebole ezalaka ministre azalaka wana abanda kosala mosala malamu te tosengaka tomona clair par rapport a mbongo wana bainterpelaka ye batiaka ye na résidence surveillée bato ebele baleka na etango ike balobi o makambo ebele ezalaka na RDC si teyebanaka te si teyebani olilunga aza coupable mbongo ezalaka destiné mpona baebola aliaka yango bakondane ye 5 ans aza na prison site yango wana bon bakondane ye 5 ans na travaux forcés ezosenga ke na nouvelle loi na biso les travaux forcés ezalaka susu exécutable te mais bakotia ye na boloko akosala boloko parce que liboso ezalaka travaux forcés bakondane yo il faut banda kosala misala bakoki kozwa yo batindi yo kende kosala bilanga na compte ya l'état okosala bilanga osali na ntongo ti 18 heures ozongi na sous prison lobi lisusu okei okoki kozala ta kende bazosala nzela place songolo eza na compte ya l'état bazwi yo batie yo kuna obandi kosala mosala wana eza batravaux forcés obanda kosala yango ti mokolo oyo pene na yo ekosila mais comme na mboka na biso avec la nouvelle loi et la loi pénale esengi déjà que non batravaux forcés pour respecter les droits de l'homme et que batravaux forcés esalamaka susu te mais il est condamné à 5 ans de service mosusu ya mibale Roger Tingi azalaka président ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa akendaka ntango manda na ye esili akendaka na bajip ya mosala akendaka nango epai na ye bainterpelaka mpe ye batiaka ye na résidence surveillée suite ezali ete na époque ya Vital Kamerhe na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza na baministre oyo bazosala boloko mpo bayiba mesolo mpo bagéra mpe malamu te oyo biso totikala komona te changement yango wana azongisaka te omoni infraction ezalaka ndeni kozela te ke na babana koyebisaka ke yo osala infraction mpo yo moko oza wana ozali bafonction banda kosimba yango ezali bafonction d'état soko olongwe vous devez kozela baya kotunango te okosolola te ntango yo oyaka na yango tokutaka yango suppose ke no ntango yo mpo kokende il faut tika yango mpo moto ya koya ya kokutango ezali bafonction ya mboka soko okomi okende il faut otika yango olobake no nga ntango nakutaka jipe mibale eloko songolo otiki mais yo ozongisi jipe moko mosusu otiki epuis biloko mosusu ezalaki incomplet mais obosali ke no makambo nyonso elekaka wana administration ezalaki baye oprouve nord kibwana ke no okendaka na bajipe mosusu bakondanaki ye mpe mpona badétournement oyo ya babien
ba deniers publics. Et là comme il y a condamnation mususu ancien ministre de la finance provinciale la ville à Kinshasa bino mo yebi que non na mboka na biso na ville à Kinshasa ba lakisaka biso noir c'est blanc que non to zalaka na nyongo na ville à Kinshasa zana nyongo bato il fallait to futa ministre provincial ya finance azalaka capable te ya ko prouver yango et puis ba condamna la ville à Kinshasa que ezanda ba nyongo il faut ba futa mais batali na gestion na ye agéraka mbongo ya mboka bien te yango ba condamné na bato mususu donc na époque na biso bato il faut ba simba que non mutu nyonso azokosala mosala malamu te oyo aza koservir peuple te bakozwaye basambisi ye batie na boloko yango baministre baza na boloko mutu asali mosala malamu te bakozwa batie na boloko bongo affaire Mike Mukeba balobi Vital Kamerhe ndako bloqué tokei kombe fa biso ba journaliste kuna Vital Kamerhe azali na pouvoir judiciaire te akoki kosinise na pouvoir judiciaire te biso tozali comprendre la séparation du pouvoir et puis l'état de droit soki dossier eza na justice pas comme ça la présidence te la présidence ce n'est pas la justice donc s'il y a un dossier déjà au niveau de la justice bokende komona conseil supérieur de la magistrature bomoni ba président ya cour de cassation bomoni bato baza kogérer justice Vital Kamerhe a géré la justice Vital Kamerhe a un pouvoir judiciaire a un pouvoir à kopesa injonction et pas juge et pas magistrat donc biso tozala koprenez état de droit et puis séparation ya pouvoir eza kosala na mboka na biso bakende escale dossier ezali batika kosite veka na makambo na bango yango na yebi koyebisa yo bato nani fo babanda kosenga veka pardon parce que balingaka kosite na makambo oyo azalaka te ye moko moni noir c'est blanc eza na bambongo mosusu batiaka yango na babanke et puis baye kobimisa yango bimi bato mpe balobeli yango te il faut kosenga pardon dossier Mike Mukeba nga naza avocat Mike Mukeba te nayebisaka bino yango Mike Mukeba so bengo badossier na ye bobenga maître oyo aza kolandela dossier na ye akopesa bino suite dossier wana eza la justice ngai nakoki kopesa bino badetail na yango te parce que nazwaka bahonoraire to bavacation ya mosala wana te donc nakozala mpe porte parole na ye te dossier eza na justice mpo luka avocat na ye akopesa bino suite mais citer des gens comme ça ezala mpe mabe parce que okokoriske oyo akosala infraction mosusu apamba osite mutu na likambo oyo azali te akomi kopoursuivre ye ko masusu o bokomi kopoursuivre biso ntango bino osite ke non vk azali na kati ya makambo Mike Mukeba bino koza na preuve soki bayesi bino baprouve ke non vk ase mixe na dossier ya Mike bokomimisa yango ekongo soki balingi bapoursuivre bino o boyaki na pouvoir mpo bobanda kokanga biso mpo bobanda kosala boye donc makambo Mike Mukeba INC ayebi yango te Vital Kamerhe mpe ayebi yango te bolandi wana maître ndenge alobi makambo Mike Mukeba bayebi yango te vk mo mpe ayebi yango te INC mobimba ayebi yango te nde lelo maweja kobeta sete na état déjà lelo mokonzi ya mboka mpe badécision gouvernement ezwi badécision peuple congolais akolela yo point de vue ndenge kozala nini longola nano kozala na casquette ya politicien zonga congolais zala na place ya peuple azosouffrir zala na place ya petit peuple aza mpe ya konyokwama na mwa décision mokonzi ya mboka omoni mokonzi ya mboka eza mpe mbala liboso depuis 2006 ti lelo bazwa basala président de la République a décrété état d'urgence. Le président de la République a pris une décision par ordonnance et puis ordonnance est la loi. C'est la grande mibeko. Ce qui a lobby et ça li mibeko peut kalibongo peut sabongo. Mon konsamboka a pris une décision conformément à mibeko li kunji o kambaka biso o ba bengi constitution. Ce qui est article 85 il y a constitution na biso. Et lobby était ce qui mboka na biso ezali kotambola malamu te ce qui indépendance ya mboka na biso et puis empêchement ya ba fonctionnement ya ba institution ezali ko fonctionner malamu te mokonzi ya mboka akosangisa akobengisa premier ministre abengisi président ya Sénat abengisi président ya Assemblée nationale basangani après azwi décision oyo ezali kotinda ye mpona ayeba ndenge nini ya kodécréter état d'urgence. Ce que vous avez dans le biso, au moment où nous avons fait bato wana asololi na bango et puis azwaki décision. Mais décision mokonzi mboka azwi. Et c'est ça mabe to malamu. Biso tolobi eza malamu. Pona nini?
pandémie oyo ezali awa ya coronavirus ezali eloko moko ezoboma bato ebele bino moko bomoni na Chine bomoni yango na Italie na France États-Unis na bamboka mosusu biso tomoni ke non tozali kodirige mboka mais eloko nini ekoempêche biso tozwa décision mpona toprotege bato na biso parce que ntango balobi non oza na Kinshasa okoki kokende na Congo central te mpona nini parce que te nakokoma wana parce que soki okei kuna toyebi te ke okozala na maladi awa okomisaka osusu kuna olia tosisa maladi na Kinshasa ekomi biso na Congo central ntango okoma na Congo central okei na Grand Bandundu omoni te ke non ekotambola na province yango alobi comme maladi ezanga na Kinshasa mutu abima te mutu mpe akota te mais eloko souleve eloko moko ya biloko mokonzi ya mboka na décision de alobi biloko okoki kokota so oza na mutuka oyo eza na biloko eye ekoti ekoki kozala na ba parce que mutuka ezala na batu na kati chauffeur azalaka gérant azalaka convoyeur azalaka bakozala 5 personnes bokoti me bacheke bino bayeba ete boza maladi te boza maladi te toboyi ke mutu awuti kuna bien mutu azali awa akei boyo amemi maladi bato wana bakokota baye na biloko baboyi biloko ekota te balobi bacargo ekowuta na mboka ye masuwa mpe ekokota me eya nde na bato te eya na biloko eza nango mabe te eske biloko yango oyebi ke ezalaka société mais quand même que mutuko oyo mati eza yo te eza société oubien eza entreprise eza bien organisé donc okotia biloko na yo sala mpe kena te non otia biloko na otindi yango yo moko koya parce esalamaka otia biloko na mutuka olobi na kokota na mutuka wana te biloko ekende nga na olanda yango mais biloko ekoya nde tolobi boye nde nalobi boye esalamaka biloko eye yo mpo koki kolanda yango après ekozala kozala kisangani otia biloko na masuwa oboyi koleka nzela mai biloko eye na masuwa ti ekomi awa yo koya na vol mais soki biloko eye ekoki kofanda mpe na dépôt soit awa ekoki koyebisanga te ke non oyo yaka souvent na Kinshasa okozanga mutu ya confiance to mutu moko boyo yosalaka misala ya commerce okozanga mutu moko awa boyo soki biloko ye atekela yo eza impossible en tout cas eza facile biloko oyo te maître Basile namoni peuple congolais moko akosige monto akolanda awa na ngonga oyo kuli média télévision la chaîne de référence oyo ozali na mbininga comprendre te sinda message na yo maître Basile akoyanda yo en tout cas tokomokende na suka maître Basile en tout cas problème wankasi ezali koyeba état ya mboka par rapport ya état d'urgence et par rapport ya maladie oyo ezotambola ezoboma moi un mot de la fin parce que tokuta na lisuba la semaine prochaine moi asuki ezali ete bato barespecte mibeko mokonzi ya mboka azwi mokonzi ya mboka aza mokonzi ya bato aza mokonzi ya banzete te donc azwi décision mpona koprotege peuple congolais maladi wana ekoleka mais soki elelo ekomi keno tokoma perdre 100 personnes 200 personnes 300 personnes ekozala susu mabe makasi tomibatela tolanda baconsigne bapesi biso bokono ezali mpe ezoboma likambo mosusu nga nazali moto ya mibeko esalaki biso pasi mingi kobungisa moko na biso le batonnier mukendi oyo tobungisi le grand baoba na arsenal juridique ya mboka na biso akutaki kotika biso baro ya Kinshasa Gombe na babaro nyonso ya RDC ezali vraiment na pasi mingi komona koyi mutu grand baoba oyo ayebi mibeko oyo ayebi droit mingi akei biso tobengaka ye koko c'est un caïman c'est un grand bâtonnier asala makambo malamu biso tobanda koya ta tozoya na baaudience tolanda ndenge nini nazo plaide mpo tobanda kozwa mpe bamatière mais lelo esali biso mpasi mokolo oyo tozalaka na procès ya Fayulu contre Félix na cour constitutionnelle nga mpe nazalaki na toge nazalaki wana ntango azwi parole pendant 45 minutes à brosser droit tolobi maître to caïman to le bâtonnier asisi matière nyonso po olongola makambo alobaki il faut ozala bombe yango salaki biso pasi mingi na motema pe à son âme toza wana tokokontinue kosala mosala et puis toza na biso malamu mais INC ya Vital Kamerhe esengi na peuple congolais nyonso bamibatela surtout bao baza na Kinshasa barespecte baconsigne
sokola maboko sokola maboko te eloko nini yo olingi biso topesa nazo comprendre te soki oza na problème il faut loba donc soki oza na mposa badétergent tokokende na yo okozwa badétergent na baprotection et puis baoyo bazoteka biloko wana batika kosala bango wana donc biso tozopesa yango boye na epai na biso tokopesa yo yo mpe nakopesa yo après émission oyo nasa nango na ndako awa nakopesa yo tozali wana mpona kobatela bandeko na biso eza te na moment oyo toprofite tomatisa biloko talo tobotisa bato mpasi mpo ke non mbongo yango okozwa yango okosalela yango ekosila mais tomibatela bokono ezali mpo eke tosambela mpe mingi eke maladi oyo eumela mpe na mboka na biso te bapaster ata na mboka ubi ata bisiko boza na ndako bosambela mingi mpona mboka na biso maladi oyo toza na posala yango te donc toza wana tozosenga kimia epo bakongole torespecte kaka maloba mokonzi ya mboka. bandeko balandi tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo ya lelo sauf que tosolaki na baexpert bamédecin bamama bato nyonso tout lelo tosolila moko analyste politique ya UNC maître bazifoyo oyo mpe alobeli bongo mokumba to mikano oyo mokonzi ya mboka azwaki mpona état d'urgence oyo tosololi na ye totali lolenge ni mpe na bango na biso tokoki koaffronte maladi oyo ya coronavirus bino bozwi liboka kolanda biso kuna na Luanda balobi miratando yo leki bango kuna na kati ya Luanda donc voilà Ange Mandika boza ebele bozala toujours na monde ya confinement eza nango kaka bongo aso Ferrari na Kinshasa papa Zahara ya kobata baproblème eza te musique okozongela yango kaka nsima Jolie Palako mon docteur depuis France boatama kaka na ndaku maman Christine Eloko batama kaka na ndaku maman Jacques Ngila batama kaka na ndaku kuna na France na Allemagne mama Tina mobali mwasi ya mama Willy mwasi ya papa Willy batamaka na ndaku balobi confinement des ali kaka bien pour na biso papa Serge Kusanika merci na reportage osali biso banda Allemagne tomoni lolenge nini batami na bandaku moto amati na train moto azate kaka moto ye moko donc voilà eza vraiment eloko moko oyo biso il faut tozwa exemple donc tobatama na bandaku po to affronter maladie ya coronavirus c'est vraiment ezali koboma die donné maweza batama na ndaku sala mosala na yo zala na protection bandeko nyonso tout ba journaliste tokoyisa bino ke nokiti reportage zala na couverture ya biloko na yo nyonso zala na bagants zala na bacasque zala donc yeba koprotéger na nzoto na yo biso mpe na Kuli Media tozangaka te kobakisa mwa en plus mpona bakongolais nyonso mpe baabone na biso oyo bamesana kolanda biso na chaîne na biso ya Kuli Media tolobi kaka tobatela nzoto maladi oyo tie koleka ebomata abonné na biso moko te maladi oyo tie koleka tozala atteint nango te bandeko nyonso tu bozwi baka kolanda biso en tout cas tokomi na suka nzambe ya likolo abatela